okomi diembika yo objectif ono kende na wa koteka Yesu okomi diembika mitala jida linga midiembika jida okomi diembika Edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique. Kande to lobaki, kande to ebisa ibino, balebi fumwa bakento, na kati ya Paris, mokonza wa mama ya bakoka, mokonza wa mama binkata, mokonza wa mama bapembe ya milai ya moindo, ya pembe ya mindele. Mokonza wa mama na bino babika moko yo na kati ya Paris kande mfumwa ebisa bino na ena discipline na kati ya Paris na fimbo kekele. En collaboration avec Edino Image Kande Tolobaki Panda Sangwa Congo le meilleur de Paris balobi Oumela TV mokonza wa mama na bino na kati ya Paris Kande Tolobaki awa biso to haute discipline betu par rapport na ba aux différences yena balobi mwana yo tanora lokwa litanga miliki na kati ebali obongola nini linda lala bayambaka nanga mokonzi yango pe balelaka mokonzi yango ne balelaka lombo makiadi yango ne balelaka pepe kale yango ne balelaka kinge kestere yango ne balelaka papa wemba nzete ya mbila donc oh balobi na bouleve nanga Marie Paul roi Pelé balobi kimbombi kwa tata mama vie nanga roi Pelé Marie Paul yem tabe mamba kimbombi babili ndala la tolela nango mokonzi yango peto ya mbara mokonzi donc benda film babi fond ba kento na kati ya Paris mokonzi wa mama koti mambo te maboto li ba faire mokonzi wa mama na film na kekele na ofia kwa lolenga bakanja na za wapi na kati ya Ivry sur scène quand on est au lobaki donc match eza wo match eza bien balobi bina filé fond ba kento boto li ba faire na kati ya Ivry sur scène donc il faut y aller na kati ya Ivry sur scène balobi restaurant Edino Image le meilleur de Paris balobi restaurant Ewaka toza na restaurant Ewaka leo na kati ya Ivry sur scène bano bara na Paris obolinga rolia bien obolinga rolia bio obolinga rolia original balobi boya awa pa ser na ngai boya pa ser na nga Jeannette boya rolia kitoko taba ya bien balobi taba oya pete osala mino pas si tu as besoin d'artiste te Edino Image le meilleur de Paris en collaboration avec mokonza ba mama Oumela TV quand est loba na kati ya Paris donc biso to la discipline to na discipline yo boya mambo fumo bakento lo bapoyo nani bino boya mambo mokonza mama zo lo bapo bino banani ozana besoin publicité na yo ya restaurant na yo ya ba salle na yo ya ba soirée na yo ba mariage na ba fête na obenga biso ba lebi fo ba kento moko kaka journaliste mokonza ba mama na kati ya Paris donc na remema bino lelo na kati ya restaurant oyo na remema bino za ya koinda mokonza ba mama na fimbu na ya kekele afia kula lolenge ya bakanja kande tolobaki betu par rapport na ba aux différences yena za ba mutu za ba valeur mokonza mama yaki na discipline ya na kati ya Paris bino mo bozo mona ga ba bazalaki motakala ba ba kolata mangwanda balati bilamba kande fumu ayebisaki bino na kati ya Paris na afia kula lolenge ya bakanja il faut botu na longange fimbu akekele na tala te na minute au journaliste za na Paris te bango tu baza ya kolala na lalisi bango tu na te bango na berceau na pesi bango biberon basala dodon pela kande tolobaki donc ma solo eza bien match eza bien mokonzi ya mama koti mambo te mabotoli ba faire fond ba kento abotoli ba faire kande tolobaki balobi dia créer ma son image yo boya mambo fu mazolo ba poyo nani toza leo na kati ya restaurant na restaurant oyo toye kolia
ya bien na kati ya Ivry grand frère nanga propre avec beaucoup de respect sur côté les mamans mouké talaka au fond bakento te mokonza ba mama bikata ya bakuki mokonza ba mama milai ya minene ya pembe ya moyino tala fumu na bango kaka ye 1m63 grand frère et loro nino sa ngo ya koloba parce pour na restaurant o ewaka parce que bana Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonza ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant ewaka grand frère propre bonsoir bonsoir ngamo petit frère non propre ya Palestine quand est toloba ngamo na yebi yo en présence parce que yo c'est présenté pour ba o ba yebi yo te ba yeba yo et puis o yebisa biso tina ya présence na kati ya restaurant ngai nazali grand frère ya ewaka Jeannette bon awa nyonso ezali carré biloko carré ba jeune carré basi ya carré ya tokos mibali ya tokos minga olobeza te merci maman ngana confirmer maloba na ona mona basi ya tokos ngana omona basi bien balobi edino image les meilleurs de Paris pendant Sango Congo en collaboration avec Mokonza ba mama Oumela TV edino image ba vrai chéri baza awa ngana représenté te mi José Telemayo moko oya olia na restaurant bien tellement ba mona bataille banzuta mi José babi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko balobi ma collègue na représenté bino trop te ye moko koloba ye pasaka mwana média neti fond ba kento na film wa kekele donc ye moko a expliqué bino qui elle est ba boyebi pe boyebi na bino ti ba be bosala assembla ba bonjour ba mbote belé to linga bino mingi ba bosala assembla neti boyebi te me boyebi na bino ba lebi ke no fungola bango mutu nanga munene ye moko impression na yo nengo lié nengo meli na restaurant merci mingi mokonza micro ti la lisango merci mingi mokonza ba mama Ozami José la reine de Lyon babi moi c'est Pembe la fille à la voix cassée babi petite sœur à Niki Kaniki donc bino mo boyebi maman la Félicia ngamo maman la Jefté donc restaurant Oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alié malangwa la lié na taba donc goût babi chez maman ewaka quoi sœur ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah babi na goût on a besoin qu'il date a besoin qu'il date donc tabelemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé mais on a poto comprendre donc so la reine Michoza confirmé donc poyonan donc si tu es bibino donc on a tina to boya sa mokili nao donc kabino mo bomona ngayo mama télé réalité na zoyo bona teo na zioka nationalité donc na bibi na lié donc la bouche autorisée mona na te mais ngaya mona na ka to frontenga donc mo konza ba mama ba bibi mi José Mamba ba soko boya ngo sala pompage à mâchoire ba bi sala pompage manqué au poto mona baso kitoko so ba bi golia kitoko golia kitoko ah ba bi so ba bi moi ça me permettre ba bi ya permettre na mabolongo ser nanga ngala ne lo lobate nazala besoin vraiment yo mo confirmer ndenge au lié au meli et puis na accueil surtout n'allez bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili oyo Afrique olinga ya tout toza bakoba babilo nyonso bato balingaka ezali est-ce que on confirmer kolia esika oyo mbisi ya pete ya lelo babomi na mai lelo batie na moto ntaba ya babomi lelo batie na moto awa na poto passer na biso Jeannette nyonso eza bio na bio za art donc bio na bio oya bo meka bo vivre bino moko pona mutu na yo munene se na nga Jeannette waka asali eloko munene restaurant ya propre toilette ya propre kolia ya kitoko hygiène accueil ah batala saka ma mutu te batala sapata mutu te batala mutalati nini te mais batala ne kolia po atoyela kolia ma sœur elo no za ngwa koloba pona sœur na biso Jeannette na initiative oyo azu pona sensaction bana Congo na ndenga bien je me présente moi c'est Micheline Mermicha. Bon, je ne sais pas comment vous dire, mais ici, là, c'est ici on mange bien. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Et vous avez vraiment à rajouter dessus sur l'accueil déjà? Bon, moi je rajoute, lorsque je suis venue,
elle m'a accueilli devant la porte. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a demandé qu'est-ce que je veux. C'est ça déjà. C'est ça qui est le plus important. C'est la Elle considération. m'a apporté la considération. Elle considère ses clients. C'est ça le plus important. Et j'ai très bien mangé. C'est l'accueil. Nengo ye awa nengo lié pour nga na oka sango ke awa bilo wa danger so on a besoin de saisonnement ya bien. On a besoin tabelemba, on a besoin cure dentée. On a besoin kwanga ya lelo o euta parce que ba bisinga ke no ser na ngai akenda chaque mercredi azwara bakwanga oyo eutaka Kinshasa oyo bauti osala na bateke eye awa epi tabeza te ke oyo elali 2 jours 3 jours ya chauffe aapena mama aza na motema bolingo azosala ke to vivre longtemps aolamba biloko ne ya bio estce okoconfirme makambo oyo bainforme ngai ou bien oza na liloba mosusu ma sœur eza ya solo mpenza so boye bokosepela tozanga eloko te eloko nyonso olingo kolia ezali olingi pondu mpongo aza moluba nalingaka mingi pondu donc pondu ezalaka te olingi makelele mpe okolia yango donc nyonso ezali donc boye ebele bokosepela bafi ya bien mpe bazali donc bosi bomoni kutu baniki bamijeze bafi ya kitoko bazali awa donc mibala Paris botika Paris boya bakoto bon on vous invite à venir nous voir bisous you speak small c'est pas grave bon comprendre les émotions bazolia bon mon restaurant au impact nango donc ande toza na ba chinois quand ande tolobaki toza na restaurant sushi na mupanzi na biso me ba préférer ba rolia awa mais benda bilili bolingi nzamba sala nini balobi nzamba pesa biso nyonso za sa makona biso et puis bandeko na ngai leo na osenga na oka sala neti ser na ngai Jeanette waka tanga bible mingi faut otanga bible mingi balobi sala neti ser na ngai po balobi ser na ngai simbi kisi balobi za yango kisi te ezaka technique ya nzambe na bana na ye bonsoir, est-ce que tu peux se présenter parce que moi je te connais mon grand. Merci ma soeur, madame la journaliste, d'abord je t'apprécie beaucoup. Je me présente, je suis Patrick Gami, le patron. Maman, la sœur Ewaka, Jeannette, c'est ma petite sœur de longue date. J'ai beaucoup d'appréciation et de respect pour cette femme qui est battante. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc Maman Ewaka, félicitations. Je suis venu du boulot, elle m'a dit, président, viens, je suis là avec mes amis. Et je suis très content et très ravi d'être entouré parmi mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous et surtout toi aussi qui fais du bon boulot. Merci. Merci beaucoup mon grand frère qui est mon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui puisse vous bénir aussi. Merci vraiment Bandeko Balandi. Quand je peux me permettre de vous poser juste une petite question concernant votre présence ici. Est-ce que vous êtes là juste pour manger? Est-ce que vous êtes là juste pour passer du temps ou vous êtes un ami? Moi on est des amis, moi d'abord la Janet on se connaît à Kremlin-Bicêtre, c'est pas ici. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour, voilà, pour l'accueil, d'abord la bouffe, il fait bien. Savourer de la bonne bouffe quoi. La bouffe, ouais, l'essentiel c'est la bouffe. En tout cas, merci beaucoup messieurs de votre simplicité, d'avoir participé. Très très gentil, plus qu'un homme. Jeannette, c'est une femme très très gentille plus qu'un homme. Ça veut dire que vous voulez dire elle est accueillante, elle a toutes les qualités pour être une bonne femme. Exactement, exactement. Merci beaucoup messieurs pour vos compliments. Merci. Malobi est dit nos images les meilleures de Paris quand on est au Lobaki Tosana ba Frida Awa. Oh mokonza ba maman na fimbu na kekela ofia kula lolenge ya bakanja. Frida oza accompagner ndeka to Lobaki nzambe apesa ki biso mosungi balobi celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Frida olobaka no mingi te olobaka mingi so bana fo ba kento me na caméra olinga na kutu koloba trote me na cadre. Ya wumela tiki mokonza ba maman. Frida, bonsoir. Oui, bonsoir.
yebisa biso Frida olie ndenge nini omeli ndenge nini na restaurant ya ser na yo po yo poza mokolo masolo oyo mais lelo nga la kuti yo pa ser na nga balobi Jeannette Ewaka asali biso taba ya pete oye na papa oza yo moko toza accompagné oza bien entouré Frida liloba moko kaka pona yebi mama caméra ko to lingi na te mais liloba moko Frida. Bon, ici c'est Sœur Nanga Jeannette Ewaka, l'autre m'a dit Ewaka. Ici c'est la classe, hein. J'ai bien mangé. Donc, makayab kitoko, bistolé sur makayab na banane plantain. Donc, tokos na tokos. Ça bien à bien. Bien à bien. Pour son accueil, pour sa cuisine, et pour tout ce qu'elle fait pour notre communauté, son accueil déjà et sa façon de cuisiner, tout ça. Si vous avez quelque chose à rajouter, mon frère. En tout cas, ici ça va. En tout cas, moi je suis monsieur le français, je dis ici c'est Mboka. Ouais, en tout cas, et pas mère propre au côté, bakafar ezate mais kitoko. C'est tout hygiène. En tout cas, Mboka. On est logo kitoko, moi senti que oui. En tout cas, on a lié. Bah restaurant pam mado alors ils ont raté quoi. En tout cas, ça va. En tout cas, mon frère, na sepeli mingi na ba complément na yo. Au moins makambo frère na nga utoloba. Au moins biso toza basi tala na ba potango pe komo okota wese boye. Hygiène comme anetka moi ya kokoso ya mwambeba après komi batu bazo kufa boye ndenge nini belé boye. To ça moi attention côté hygiène moi ba microbe, to ça attention et puis mokonza maman dans la message pour aza chroniquer za Saint-Esprit. Botanga moi Bible moi trop parce que nyoso to lukara ba question na réponse za na kati ya Bible balobi nzamba inspiré fou ba kento quand na essayer de chroniquer za Saint-Esprit botanga la Bible moi trop tozo lire tozo mela mais bo s'inspirer ba restaurer za lisusu te mokonza maman confirme so boy maman mokonza maman zo ba poyo nani maman fou ba kento zo le ba yo boy yango et puis ba boy yango po bino banani balobi fou ba kento zo confirmer na fimbu na kekele na fia kula lolenga ba kanja na fia kula na tala te so bo tete mbetso lo nganga we bisa lo lenge ba kanja beta maki c'est na ngalo ngana na kata ivri balobi na kata Paris restaurer za te ba ba s'ennuyer il faut baza besoin balia taba ya kitoko mbisa ya kitoko ngana ko mona le Jeannette Ewaka c'est na ngai yote mais ba bengi ngai ba ebisinga ke restaurant oyo impact ya danger zo sala ma ba se kitoko ne kuto ba mi José na lo banini bino mo bo mona moi ça pembe tina mabolongo baza bazolia batutu baza batoza donc babi sans ido en plus et puis babi sans trucage quand mon conjoint manenga baki mama ba fossile ezate mamba ba opération ezate ko se fait transformer ko se fait charcuter ka fu munenga beta ki masolo yake rester naturel toza bana simo ki mbangu ndeto lo ba Congo dia toti la ingeta ser na ngai leo na kata restaurant na yo balobi Ewaka eloko ni osala moya koloba yo nayebi ke oloba mingi te et puis olingaki na kuti koloba te poza kuti na besoin caméra te mais bato oyo yambaka butu moya wa o baliaka bien pa na yo o depuis bana kolia pa na yo bana problème na santé te balobi na ngana loba noka liloba moko eloko ni osala moya koloba mpona bato nyonso bayaka pa na yo na ba o baye lelo et puis na oyo ozosala mpona biso ouais na mingi oloba se présenter dans le master ngana yebi yo me bana Congo bayeba yo poso bayeba bayebi Jeannette Ewaka master nayebi koyeba na ya trop mais Paris ba découvrir yo na miko mokonzi ba mama lelo se oui ngai Jeannette kombo nanga Jeannette Ewaka eza kombo ya restaurant donc naza na Ivry bino mo bomoni cadre eza propre donc bolembisi donc mbisi kitoko bilo nyonso tout kitoko ebela tina mikuwa voilà donc et puis c'est kotaka pena tina mikuwa donc voilà nga makati ka na olamba c'est tout oui José oza pembe na ser na yo elo nyongo za koloba parce que batamoki tant biso to lobaka boye bakanza biso cerveau baluka mais nena lobaki Jida komi diembika Jida okomi diembika po ba revesa yo teka yezo sourire pour ma sœur nanga na Genève babi Mimi Lutama Mimi Lutuma moi ça ya vient nanga babi Lilimea na kata ya Genève sans oublier babi Papi Tondokizo ba mais c'est le préfet de Limoges babi sourire pour ma vient nanga Simon Mbongo na kata Londres sans oublier Nati Mwamba Cardozo wetu babi fo ba kento na fimbo kekele mona lo lenge na kofia kula bango mi José maman
Valentine yo lingaka mbisi mais tozeli yo leo tomoni yo te mbisi ewaka mama Valentine mais tobosani yo te bakuku yango mi José eloko nini ozo yango ya koloba mwasa pembe ntina mabolo nga mi José la reine des lions mwasa pembe babi la fille sans hydroquinol donc basanga na pamba zéro na akanga natikalaka nga donc balobi vrai chéri toujours abaka kombati na bafaux chéri bino mo boyebi mingi oloba eza te fille apesa éclairage na média donc eza nga mi José la reine atwa na kati ya restaurant ewaka pas ser na biso Jeannette ewaka babi kolia kitoko makaya o malango ndeti nga lula langa malango mais na lia ba malango mais awa ebela te makila na kati mais oyo lia ya seki tina miku ebela et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta obakisa ta tina mwele pinier suka donc vraiment kolia kitoko komela kitoko donc boye epele eza sur bakoya na RR boza na RRC déjà à partir ya bibliothèque François Mitterrand bokitika na gare ya Ivry sur Seine bozi droite na bino obimoromo na tabala nda tabana tout droite na numéro 7 mais na opesa bino kolo place yemo ko apesa bino adresse complète na bato bana ba GPS pour ko koma ana facilité voilà biso toza na 7 boulevard de Brandebourg donc soko okiti na gare omonaka taba ndenge zidana otoloba olandika tout droit ti na numéro 7 donc avant bima na rond-point Gambetta bakomaka restaurant ewaka donc soko tuninga ko confondre ba restaurant te po ba restaurant eza mwa mingi donc 7 boulevard de Brandebourg Ivry sur Seine 94 200 Ivry sur Seine restaurant ewaka donc balobi restaurant ewaka na kati ya Ivry sur Seine 7 boulevard de Brandebourg donc 94 200 Ivry sur Seine soko ye batu ya neti talaka fo bakento abanga mo ba accident azali na besoin permis mais à se déplacer na ndenge ya balobi système ya transport en commun soko ju RRC na yo kita vraiment na gare Ivry sur Seine bima na droite na yo omona taba landa taba wana tout droit tina numéro 7 otombe mamo na restaurant ewaka avant rond-point Gambetta tout juste avant rond-point Gambetta okomona ke mambo mokonzi mama azoloba ya mamba solo donc bokomprendre kaka no biso toyaka koinvente bavite toyaka koloba makambo oyo pena ezokosengelama parce que oyo aza message ya Saint-Esprit chronique za Saint-Esprit ndenge nayebisaki bino otemeli makambo oyo bonga basala pompage ndenge okobunda na armée céleste et puis fumo bakento alobaki soko boye mamba koloba sala pompage ya makero balobi 17 avec une kesere mene ya bongama bien telema pena bien sala pompage ya mashoa mpona kolobiso ya trovi na mobimba ndenge ozomona ba chroniqueuse na Paris na lalisi bango na sali bango ba délivrance à kafu na sali bango ba délivrance à kafu donc na minute bazwi lobiko na ndenga nyama et ozomona ba chroniqueuse ba kotambola mutakala balati bilamba bao bazali kolata mangwanda bazwi botosi ba comprendre que toza ba bantu donc na biko la bino ndenge nini na sala délivrance yango ndenge babi toza na José Arme Plus ça et babi soyez la bienvenue kotana nous José Arme Plus c'est présenté mon frère Jason Arme Plus bandeko baebi ici c'est Paris dans restaurant sur la c'est rewaka invité biso car bato ne parler tambola quoi restaurant moi bien ils ont accueillir comme il faut quoi tala restaurant tala niveau des gâteaux d'avance ata restaurant tokuta mindele tokuta ba japonais ba chinois ba congolais ba tutu bazolia awa elo nyoza yango ya koloba pona sekele oyo sero azosalela taba na esero azosala eza pete lokola mbisi sero azosala mbisi lokola ya liboke me bauti otumba elo nyoza yango ya koloba sero asimbi moto te moi la différence c'est la classe tu vois la classe c'est la différence dans la béton bon la classe c'est la différence donc côté venant masolo des gars ni ba chinois ba indien ba ndibu donc nyoso donc tara sere waka asimbi quoi mais eza mapambola nzambe bo banga te pour Paris kindo kinakata bonzambe kindo kinabaka dans les bons kindo qui dans les bons danger donc carrément solo ya mwana balobi ndeko nanga merci ndenge o accorder nga parole na kata micro vraiment soyez la bienvenue et bon appétit d'avance paix la leli balobi awazi
moninga pe grand frère ya mokonza ba mama yo moko vie na nga awazi na représenter ote po banguna bakoya kokoma ebele nga mo na yebi ndeka toloba mobutu sesese ko kukungwendu azabanga mwana wa yemo nga mo na ye masolo akati vie na nga awazi yebisa ngai impression na yo pe na raison ya présence na kati ya restaurant oyo ya sœur na biso Jeannette Ewaka. Bon, en tout cas vraiment na sepeli mingi na yaka na ata restaurant Ewaka accueil donc dans un ninga oloba accueil vraiment moko za ataka na koti boy donc bazo ela sokuti ya kolia ya komela donc accueil ka donc bolie bomeli bolembi ya ese ko tutole maneni parce que Ewaka est moko aza toujours avant ozo aja comme Ewaka donc vitesse je vais écouter quoi écoute ça masoko yé olia bien omeli bien on digérer peu bien pour battre bazo belaka alors que ne kolia bilo amuta motema mabe akomi na ndango libumu evimbi et constipation opota libumu me bilo ko sero azo lesa bisowa aza tellement motema malamu zo kolie nzoto pe zo kopota ba vitamine et puis digestion pe le niveau toilette tout se passe bien. Ouais vraiment donc na osenga na ba vrai Joe na ba vrai chéri donc botala nga mo vrai Joe wa talaka yo babi kutu kukungwendu kutu wazabanga kutu oyawa donc vraiment en tout cas na ben ça va play tout à Paris na ba vrai mère na ba vrai chéri donc ba ebele awa discuter zate ya kosone zate c'est la classe Monica ngai so la place le kimena ouais donc c'est que place à calme à 100% au son até au discuter donc ce moment na basa kitoko yawa ngomona ba vrai Joe yawa donc en tout cas la sepel mingi vraiment merci awas ndongo pesi ngai parole na micro ya mokonzi ba mama Umela TV en collaboration avec Edino Image Panzasa yeto sito mona na gina déjà donc ameli ubete bango le basuka Sœur Ewaka Simbigwa dans les bons dans les bons parce que danger batba dans A classe donc niveau donc Umela c'est kokanga Edino Image babizo olie nini na lie brochette nani malangwa eleki kitoko nyekese penza nyekese ka lo monga Jeannette abosa na kila bakina Jeannette zongolo nika ye minu otumbela biso ye zokisa ngolo d'abord akazokisa ngolo kofia boreza ngai na Solange Yengo na mère libre panzela bango sango na Claudia biso topesa kofi cri ya zokisa ngolo bono tuna kisana kwa saya biso babi botuna babi tuna ya Krisana kwa saya yebi yango zokisa ngolo ya biso na baki na ye azo ya ngolo anike minu atumba epelelo abosa nyango babi siko mambo ser na ngazo loba yo obo yango po yo kuna nani na kwe na yo babi yo obo yango po yo nani makambo biso tozo loba wa dia créer l'homme à son image on a bien mangé On a bien mangé. Et là, on bien. Accueille bien. Maman Jeannette, elle est là, elle est gentille, elle est accueillante. La voie est libre, venez. Moi, je suis Bouchi de Kiembe, l'ancien restaurant de l'ambassade de 18e. Et au Kanimacère, Naleli. Mon mari stress, y'a Patrick, ma voix vendue. Mon mari stress, y'a ma voix vendue. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko ye na chance ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Vril Lion numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut le kana Vril Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi, balobi global
express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence bamama Paris bana Paris bana Bela bafungoli biso biloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko bakitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 umela